Bonjour, bonsoir, nabalanino soya Kelly Joyce TV, ça dépend ya R oyo bokolanda biso na banda kunabino. En tout cas, vraiment, merci Nabino Oyo Botalaka Kelly Joyce TV. Merci Nabino Bozo partager ma vidéo Nabiso. Merci Nabino Bozo aimer ma vidéo. Merci Nabino Bozo commenter, Bozo commenter la biso na WhatsApp, na Facebook, partout vraiment Nzambe apambola bino, apambola bino, apambola bino ebele. Naza vraiment na mingi ya kopé sabino te na pesi bino kaka. Merci vraiment Nzambe apambola bino. Kota la chaîne Kelly Joyce TV zo keneli boso eza grâce ya Nzambe pe bino bat oyo bozo landa biso. Donc na moni na kokisi na talaki na kokisi 2000 abonnés. En tout cas vraiment Nzambe apambola bino azongisela bino ebele ebele ebele. Bande ko bo continuer ko s'abonner, bo continuer ko aimer ba vidéo, bo continuer ko tala biso pe ko tiela biso ba commentaire, bo continuer ko benga biso vraiment Nzambe akozanga ko pambola bino te. Soki poza mutu ya sika o ye na kati ya chaîne na biso ya Kelly Joyce TV. En tout cas vraiment to ko senga yo o s'abonner na chaîne na biso, tiela biso ba commentaire. Et que vous allez vraiment bien to zawana to répondre na ba commentaire na bino o nyoso bosenga ka nde to sala kana kati na musala na biso to za vraiment na sengo ya komona batu bazo benga biso partout na mokili mobimba. Donc ezo lakisa ke tozo sala musala na biso bien vraiment Nzambe apambola bino ndeko na bino na ye na lisolo ya poko ya lelo na tongo alilo sa tepa ya herbe kotala biso vraiment lisolo oyo ete ya yo ete ya ngai tote ya kapona kote ya bandeko mususu kote ya pe biso moko kote ya pe ba oyo basalaka makambo yango soko ebike ozala kati ya makambo oyo tote ya ka makambo oyo tolobaka elingela kisake tozo te ayo ndeko otika mabe otika kosala mabe po mokili ekomi na suka Yesu azozonga kala mingi te ndeko pe oyo ayebi kosalaka yango te eza problème te tote ya kapo to bakisa mwa mayele moko na oyo toyebi ete ya yo ete yanga biso nyonso tozwa mayele toyebake eloko boye eza mabe ndenge nini tokoki koyeba kotambola na mokili ya Nzambe. Merci vraiment Nzambe apambola bino ya ebele bandeko na Kelly Joyce TV toza na makambo ebele tosalaka. Kelly Joyce TV toza wana ekotisaka ba théâtre na Kelly Joyce TV, tochaka ba gag na Kelly Joyce TV, tochaka musique chrétienne na Kelly Joyce TV, to betaka masolo ya batu na Kelly Joyce TV. Soki obeti obeteli biso lisolo na yo obengi biso oza na bezo to beta lisolo na ondeko ko yo kasoni te benga biso numero eza wana to ko beta lisolo na yo ndenge yo osengi biso to beta lisolo na yo ndeko. Soko lingi to tanga kombo to kotanga kombo, soko lingi pe to tanga kombo te ndeko to kotanga kombo te to beta lisolo na biso kaka ndenge yo okoyebisa lisolo na bino ndenge yo okoyebisa biso to betela yango nde tokobeta musala kaka toujours liboso. Soko lingi to tanga kombo to tanga kombo, soko lingi to tanga kombo te komitungisa te yo betela biso kaka lisolo na yo toko beta yango na bandeko nyonso tu na mokili mobimba bayoka lisolo na yo po ebakisa pe en place na bavi ya bandeko mususu na bavi na biso pe ba oto betaka masolo yango. Na Kelly Joyce TV bandeko toza na caméra na biso eza na Congo. Mutu nyonso oyo aza na besoin ba filmer, oza na besoin ya ko filmer na mariage, na fête ya anniversaire, oza na besoin ya ko filmer na église, oza na besoin ya ko filmer na matanga. Donc partout eloko nyonso lingi to salela o publicité ya chaîne na yo to salela publicité ya shop na yo ya magasin ya nyonso oza nango posa Kelly Joyce TV azawana obengi biso kaka na numero oyo komona na kati ya chaîne na biso obengi biso tokoya wana tokosala musala ndenge okosenga biso to sala yo ndenge okosenga biso to sala yango to salaka oyo bino bosengaka biso nde tokosala. Donc totambolaka partout côté nyonso bokobenga biso tokoya bandeko tokosala musala ezoko empêcher biso na eloko moko te. Donc soko oza na besoin na biso obengi biso numéro eza wana vraiment toko solola eza nango pe proebele te muke kaka. Donc toko solola vraiment bandeko bobenga. En tout cas vraiment pona bandeko mususu numéro na biso tochaka yango wana eza numéro ya business. Pardon vraiment soki obenga eza numéro ya business. Donc na kolo batu nyonso oba osala na Kelly Joyce TV baza batu oyo basalelaka Nzambe babanga Nzambe batambola na obanga Nzambe bandeko
to bengaka numéro wana te pona ko beta ba masolo moko oyo eza ya bien te na telefone bandeko soko bengi numéro wana benga biso pona musala oyo tozosala na kati ya YouTube benga biso pona publicité pona musala na yo publicité pona mariage na yo pona nini na yo eloko nyonso tolingo benga mais ezala te ko bengi biso pona kolinga mwasi na telefone o bengi biso pona kolinga mobile na telefone wana vraiment bandeko eza libanda ya musala na biso tosalaka yango te. Merci vraiment na bino nyonso tu nzambe apambola bino tokoti na lisolo na biso na pokwa ou bien na tongo ya lelo ça dépend ya air bokota la biso nzambe apambola bino. Hello guys, hello everybody, you are welcome back to my YouTube channel. Is your girl again, Kelly Joyce. If it's your first time, you are welcome. Please, I'm begging you to like, share and subscribe to my channel. It's free of charge guys, it's free of charge. Share our videos to your Facebook, to your WhatsApp, to your Instagram, to whatever you have. Just share it. You know, don't just come and watch a video then leave. Come watch a video, like, share and subscribe. God is gonna bless you. For those that have subscribed to my channel, those that are calling me, those that are sending us messages, may God bless you. I really thank you guys. Thank you for your support. You know, I'm so grateful guys. I'm so happy. Oh God, I don't know how to thank you guys. You know, I was watching my channel yesterday. I'm like 2,000 subscribers. I just reached 2,000 subscribers. I'm so grateful. I'm so happy guys. You know, when you're looking for 1,000 subscribers, it's not easy. You know, it's not easy to, you know, to just get 1,000 subscribers. And now it's 2,000 subscribers. It means that there's a lot of people watching your channel. There's a lot of people that liking your videos, you know, everything that you're doing. I'm so grateful guys. I'm so grateful. So Kelly Joyce TV, for those that are new on this channel, Kelly Joyce TV, we talk about marriage, we talk about families, cooking. You know, we have a camera for those that are in Africa. So if you need like somebody to film in your marriage ceremony, your birthday, church, any event, just call us. We have camera in Congo. We can do anything you want us to do. So please guys, I'm begging you to like, share and subscribe. Don't just come and leave. It's free of charge. I'm repeating myself, free of charge. Come, put a comment, subscribe, like and share on your social media. Any social media that you have, just share our videos. It doesn't matter. May God bless you all. May God bless you. In Kelly Joyce TV, if you want to share your story, you can just call us on the number you can see on the screen. Call us. You want to share your story, we will share your story to a lot of people. So if you want to learn how to cook, you don't know how to cook, or you want to learn something new, you can always call us or comment on any video. So you can always leave us a comment, or you can call us on that number. You just ask us what you want to learn, and then we will prepare for you. We will show you guys how to do any food that you want to learn. It doesn't matter if it's Congolese, Nigerians, Sierra Leone's, wherever. We have a lot of people that are willing to work with us in Kelly Joyce TV. Anything that you want to learn how to cook, just call us on that number. Send us a message, leave us a comment. We will come here to support you guys. We are here to support everybody. So it's not just you, even myself. I'm even learning from new people. So we all learn. Nobody knows a lot. So we all learning every day. We learn every day. So you want to learn something, just call us on that number. You want to share your story, call us on that number. We will share your story. You want advice about marriage, you know, you can always call us on that number. Don't look at like this. You know, there's a lot of people see me, they was like, are you sure she's married? Are you sure she's got kids? Yes, I am married. I've been married for almost 8 years. So 8 years. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 years almost. So that means I have experience in marriage. So just call me. We have good advices for marriage. I am a mother of 3 kids, even though I don't look like I have kids. Yeah, I'm a mother of 3 kids. So guys, call us on that number. You want advices about your kids, about your marriage, about anything, just call us on that number. We will be able to help you. Thank you so much guys. Thank you. May God bless you. In Kelly Joyce TV, we speak 3 languages: Lingala, French and
English. So if you call us, you want to share your story, you want us to share your story in English, we will share your story in English. If you want us to share your story in French, we have people that speak French, they will share your story in French. If you want us to share your story in Lingala, so we will do it in Lingala as well. So don't worry. There's a lot of people saying, oh, you know, sometimes they don't speak English. Yeah, we do speak English. It depends of what we're talking about. If the person called us to speak in Lingala, we have to speak Lingala. If the person called us to speak in French, we have to do it in French. If they call us to speak in English, we have to do it in English. So if you speak English, you are more than welcome. So just share your story, give us your story. We will be able to do everything that you're asking us to do. So thank you guys, thank you for everything. You are welcome. This video today, we're going to do a video in Lingala. It's not in French, it's not in English, it's in Lingala. So thank you for you guys. Thank you. May God bless you. Oui, bande kolanga, ça dépend ya air o bokota la biso na banda kuna bino to lekina li solo na biso oyo to yeli na pokwa bien na tongo, ça dépend ya air o bino bokota la biso li solo na biso ewuti na famille ya ndeko na biso tellement ndeko ango azalaka lisusu te asi atika biso men famille ebengi biso to beta li solo oyo po epesa bandeko mosusu mayele pona bato oyo basalaka yango vraiment boyebake eza mabe na misu ya Nzambe pe na misu ya mokili. En tout cas vraiment eza lisolo moko na mawa na pasi vraiment, mais toza na choix te to ko beta lisolo famille ebengi biso, famille eza na Congo ebengi biso esengi fo to beta lisolo ndenge bango bapesi biso lisolo na bango. Lisolo na bango ezali ya kala, eza vraiment kala pona tunaki bango. Donc 30 ans passés, mais tala moment où bazo ya kobeta li solo, 30 ans passés, mais tala moment où bazo ya kobeta li solo. Bandeko vraiment eza pasi. Famille oyo eza famille moko tokene ko salela musala ne kaka na Kelly Joyce ezalaka. Na lobaki déjà toza na caméra, toza na bato na biso bazo travailler na Congo, oza na besoin koki ko benga biso. Donc eyaki ko sala ki to sala ki musala pa na bango. Basepela ki na musala tozo sala bapesi biso lisolo na bango balobi ke balinga akobeta yango te, mais eza bien lokola ba monike musala o biso tozo sala babeta lisolo na bango po epesa pe bato mususu mayele na bato o basalaka yango bayebake eza vraiment malamu te, eza mabe makasi vraiment. To banga Nzambe to banga pe mokili po mokili yango tozo tambola eza pe kaka ya tata Nzambe. Bandeko ndeko na biso to pesa komote asa kufa na ye ayaka na poto, donc ba série wana penza ba série wana na poto ezaka pena poto kitoko oyo wapi o ezaka pena poto mbongo eloko pamba, poto makambo eloko pamba nde ba série ndeko na biso ayaka na poto. Ndeko na biso ayaka na poto azaka na mukanda na ye ya bien azaka maka, donc ayaka penza poto na banzela te ke o nzela ya koluka soki nini te. Ayaka penza poto ezake famille bateki lopango na bango batindi mwana na bango aye na poto, ba mwana na bango aye na poto, mwana na bango aye na poto, famille tellement batekaka lopango na bango bakomaka ko futela mwana na bango aye na poto aye koluka comme ça. Soki mwana na bango azui akobana kotindela bango mbongo pe akoluka asomba lopango oyo bango bateka pona kotinda ye na poto. Donc mwana pe ayaka na poto ba série wana aye na poto era akutani pe na ba master pe ya bien, donc ndenge zalaka kaka oye na poto bokuta o congolais boy congolais bayo oyeba na pe e o sala ke ndeko oyo akutana na kolo ba camarade na ye asalaka na ba care home. Donc care home na ebite so ba benga ngoni na Lingala, mais na ndenge nazo beta lisolo boko comprendre yango soki na lingi na loba nini. Care home eza place oyo bakoko bakena kofanda. Donc eza na ko pesa exemple koko moko boye asa komine na âge ya 90 ans, azana mutu ya kotala ye na ndaku te, azana mutu ya kosalela ye misala te, azana mutu ya kosurveiller te, mais azana mbongo na ye bazuye ba memi ye baki ko chaye na care home. Donc baza bakoko ebele na care home kuna ba o bazana ba maladi ya ndenge na ndenge. Donc o yaza na malade bengi dementia na Lingala eza lokola liboma.
malade liboma bake ko tia bango bango nyonso bake ko sangana kuna mais siko bazwaka bakera bakendaka ko kipe bango ko sokola bango ko pesa bango bakisi ko lesa bango bongo siko ndeko oyo akutanaki na ndeko na biso oyo tozobetela lisolo akutana na bi ngana salaka na care home soko lingi oyaka ko sala na care home yalo misala ya care home wana ngana lingi te tellement na care home bafutaka mbongo muke ça dépend que soko zo sala na ndaku ya mutu ye moko na pesa exemple na ndaku ya koko soki aza da mukolo aza salaka eloko taza na donc mutako kipe azate emsaza na bana na ye baza busy baza na misala me bakozwila ye mutu moko boye oya ko bana kozala wana po na ye azolambela ye azolesa ye azokipe na makambo nyonso tu mais aza na ndaku na ye moko siko ndeko oyo apreferaki asala donc era ye na poto déjà awumelaki na poto abana ko sala ne ba makambo ne mususu mais asepelaki sikoyo akoma kosala musala oyo ya ke donc musala ngo ya ke na yebi peut-être na lingala soki ezani mais ndenge nazobeta lisolo bandeko boko comprendre musala yango soki eza nini basalaka nini musala ya ke sikoyo eyosala nde nini camarade wana lobi koto oyo mbongo eza so na bina sala na care home eza mbongo mokie ngala lingi nasalaka nakendaka na ndaku o babengi bango na ndaku ya bakoko comme ça nakenda kosala kuna po kuna mbongo eza ebele na moment oyo nayebi te na série wana so baza kofuta combien mais awa na moment oyo toza 2021 soko ozosala na ndaku ya lokola ya bakoko wana bato mosusu bafutaka mosusu 100 livres par soki osalaka butu bakofuta 100 livres biso awa toliaka livre 100 livres na air ou bien ça dépend kaka ndenge bino bokoyokana mais na ba série wana bango balobi ke ezaki vraiment mbongo penza soko sali po moko bima penza na moi penza ko bima vraiment na mbongo penza ya bien po ndeko na bango abanda ki penza ko tindela bango mbongo ko eyaki ko sala pe ndeko na bango azo sala asomaki lopango bango batekaka lopango batindi awa yesko aye abandi ko sala kaka na musala wana donc azaki pe mayele kaka na musala wana ayoko somba lopango bandeko na ye balongwe na ndako akofutela bakomi banani na lopango na bango moko ye pa azo continuer kosala salaka pe kaka siko ndeko na biso asalaka ndenge nini bakoko wana bazaka ya salaka na bakoko o bazalaka na bandaku na bango moko donc akosa ndeni aye na ndaku ya koko moko asali 1 heure de temps alambeli alesi asukoli après ce qui heure na ye koki 1 heure de temps koki alongwe awa akena ndaku mususu soki akena ndaku wana mususu mususu alambeli asokoleli nini basani alesi asokoli après atiki akena ndaku wana mususu donc abande kosala bongo musala ya ke oto bengi musala ya ke na poto awa na lingala vraiment kombo na yebi te mais bino bato oyo bozotala biso soki bokomeli biso yango wana na bacommentaire ekosala biso vraiment kitoko makasi esala kitoko makasi donc tokosepela akontinue kosala musala na ye ka bongo donc basérie wana oyo ezalaka vraiment mbongo eloko pamba famille balobi ke abandaki vraiment kotinda mbongo ya bien chaque mois donc a changer pe makambo susu ezalaki ke o babanda komona mbongo na pasi famille banda komona mbongo na pasi donc ndeko na bango vraiment chaque mois abanda kotinda mbongo ya bien po abanda kosala musala na ye pe bien bazofuta ye pe mbongo na ye chaque mois après osala eloko nani ndeko na bango asala bayebaka pe te asala yango pona nini alingaka asala yango pona nini pe asala yango pona nini ti lelo ata kutu ndeko yango azalaka te mais bayebaka kaka te ekufela bango kaka na motema bongo ti ndeko na bango pe aya kokufa osalaka ndeko na bango kaka bongo asalaka siko tellement na musala yango babanda kosepela na ndeko yango mingi ndeko yango abanda kosala bien omonake bakoko yango mona bakoko mususu kota azokende baza na bana omonake bakoko wana po bakoko wana bamususu bazaka aza na ye normal mais eloko ezaka ke aza esu makasi te ya kosala musala donc yango balukaka bazopesa bango bato baya kotala bango mais baza pe na bana na bango bayaka mususu bana na ye bazaka kote mususu bandako mususu mais akoya boye
ayo kotala ye pona 1 heure du temps mususu akozwa temps te mais bakera wana bazalaka ke eza na bamususu mpe bazalaka ke afandaka wana banda lundi à vendredi po atala ye kaka lundi donc ekomaki afandaka na ndako moko na koko wana o ake koto afandi pena banda une semaine lundi ti vendredi lundi ti dimanche azaka na ndako wana koko alambelaka ye alesaka ye asokolaka ye bana ya koko wana bayaka kaka baye batali ye bazongi sikoyo yaki kosala ndenge nini ndeko na biso abane tellement bande kosala msala ne bien na compagnie pe babane kosepela na ye donc bakome kotinda ye pena soki msala ye donc mutaliboso babenga ye batindi soki msala ye o koko moko bazoluka nini aide allez bazwi kaka ye batindi ye siko eyaki kosala ke ezaki na koko moko esengaki il faut baluka mutu moko oyo fale azala na ye banda lundi ti samedi ko fo azalaka na ye banda lundi ti samedi donc 24/7 po azaki isu na makasi te azaki azoloba na ye bien makambo nyonso bien mais fo avant akitala mbetu fo basimba ye otambusa ye na nani na bazima feme wana oke kofandisa ye après soki anga azonga na mbetu boye donc siko bazalaki na vraiment na besoin ya kera siko kera wana abana kofanda na ye banda lundi a samedi afandi na ye dimanche siko bana na ye babana kozala na ye mais à partir ya lundi ti samedi mutu akofanda na ye aza te ti bayaka kozwa ndeko oyo bayo kobenga ndeko bayo propose ye peke ndenge eza boye toza na mutu moko oyo fale azala na living carer donc living carer soki balobi living carer eza mutu oyo ozofana na ndako ya koko wana ozotala koko wana banda lundi a samedi ou bien lundi à dimanche babenga bango ba living carer donc yepa yo ndima bi problème ezate tellement ce que living carer wana bafutaka vraiment mbongo ya bien penza donc komona donc kokangisa vraiment mbongo ba série wana nga na yebi nanga te ba série wana soki babanda kofuta kombe mais ata sikoyo pe bato basalaka msala ya living carer wana vraiment balobaka bazwaka mbongo na bango ya bien mais ba série wana nga na yebi te vraiment soki ndeko ye moko azalaki alingaki apesa ba détail mais tellement ba famille bato bapesi moyen to nini eza te après yepa yo kondima era yo kondima aye kofanda na koko wana lundi a samedi afandi na koko lundi a samedi alambelaka ye alesaka ye amelisaka ye makambo nyonso boye ndeko siko akoma na ye kobima na koko yokalika mbisika ekomi ndeko na biso oyo akomisa koko wana bena mwasi na yeko donc lundi a samedi wana mwasi ya mobali ya koko ye ake musala kuna na place asala musala na ye koma nango kobima na koko oyo akoma kobima na koko oyo dimanche soki samedi koki azongi na ye après dimanche bana na ye bayaka bana ya koko wana bayepa koko wana bafandaka na koko wana ti butu mobimba ekomi lundi bana bazongi na bango bake misala na bango mwana mobali oyo ayo ozonga lisusu pa koko akoma kobima na koko oyo koko ope akoma na ye kosepela na papa oyo asepelaka na ye vraiment na ndenge moko ya moke te sikoyo yaki kosala ndenge nini bakangaki ye ndenge nini papa oyo ayaka bani kobima na koko eye kosalaka bana ya koko oyo bayaka dimanche bana koko oyo bayaka dimanche siko bana koko soki baye dimanche koko wana donc akozala vraiment bien te po fo living carer na ye il faut aya na ndako donc koko wana akosala trouble moko moyen te vraiment siko po nini yango ezalaka ke mutu oyo azotala ye carer ya koko wana akomaka nyonso tu mais siko soki batali na record koko nani carer wana ndenge akomaka koko wana banda lundi wana oyo azalaka na ye ti samedi koko wana asalaka makambo ya mabe te agangaka te afingaka te nini azalaka donc aza na ye bien eloko kaka ezokanga ye kaka ke aza vraiment na makasi te ya kosala misala ye moko mutu akotala ye pene ya kosurveille eza te mpo bana bolimisi bandeko mpo mwana abetaki porte mwana abetaki porte esengeli fo na fongola bino mo boyebi bamama bana esengaka fo boyeboye
pour nazaka na temps osala live te bandeko nalingi suba nanga babimaka na ba TV boye mingi penza te yango nalingi vraiment kosala ba live te bolimbisi na bino bato bosenga nga mpona ba live vraiment mikolo ba live moi eza te mais soki nzambe asungi mosusu na balosala ba live na ntongo so bake classe après baye kotala na banini wana na barecord wana koko asalaka matata te lundi à samedi mais soki ekomi dimanche ka bana na ye baye koko matata akobanda koganga banda tongo ti poko akotika te banda tongo ti poko akotika te donc ye bayela ye kaka kera na ye wana bayela ye kaka kera na ye wana azala na kera na ye wana alingi na ye bana na ye te bana babi o ezalaka te bino moko mpe boyebi mindele balandaka makambo mindele akoki ko nini yo amoni yo eloko lelo atiki yo azolandelo malembe na nsima okoyeba te bana balobi oh bana bafani babi te ezalaka mpe boye te ndenge nini mama na biso azalaki boye te soki bapesi ye kera mosusu alingi te ye alingi kaka tata wana kera mosusu batindeli ye mutu mosusu mama wana alingi te akozala matata moko donc koganga oyo wapi akobanda koganga butu mobimba alingi te ye alingi kaka kera wana oyo aye ya mobali wana komisa ye mobali na ye ye kaka nde fo ayaka na ndako bana mpe balobi oh mwaye te batiki bazongi eyokoma nini semaine mosusu soki kaka banda lenda ya samedi baye batali record bamoni ke koko azaki bien azomela bien azolia bien eloko moko ya mabe mpe eza te mais soki kaka dimanche bana ne baye lokola kera na ye dimanche moya ye eza te mpo bana na ye fo bakipe ye dimanche abani matata koswana kofinga nini boye nini donc ye kaka bamemela ye moto wana bana baye koloba te ezalaka mpe boye te ndenge nini mama na biso soki kera wana ye azalaka bien tozotala na barecord nyonso agangaka te eloko moko te mais soki ye aza te koganga oyo azoganga oyo biso toyebi yango vraiment te sikoyo eza nini sikoyo bakoko yango tellement mpe bazalaka na problème ya dementia babengi bango maladi ya na lingala eza maladi ya maboma donc bakoko mingi oyo tomonaka batia na bacare home baza na badementia maladi ya maboma donc moko mémoire eyaka moko ebungi moko mona alobi makambo ya bien mosusu makambo soko ozoloba ayebi te mais koko wana soki kaka baye abetaka o my husband o my man o my nini bana mpe balobi o ndenge ni mama na biso alobaka boye après bana balobi te après bana babengi na bureau ya nini na compagnie ya garçon oyo bameki koexplike problème ndenge ezali balingeli ndeko bule problème ndenge ezali tozomona clair te entre mama na biso na kera na ye oyo ayaka kotala ye na ndaku tozomona clair te après mbala moko babengi sikisi wana eza nakoexplike yango ndenge na lingala nayebi kute so nakoki koexplike yango ndenge na lingala donc baza bato moko vraiment donc bato wana basakanaka te bato wana vraiment basakanaka te ata care home soki eza na problème oyo bazokipe bakoko wana bien te mpo bakoko wana babimisaka mbongo ebele bakoko wana bomonaka na bacare home babimisaka mbongo ebele bafutela bango mpo bafanda na bacare home wana soki kaka bazolia bien te oyo bazokipe bango bien te oyo bilamba na bango basukolaka bien te oni donc sikisi wana soki bafundi bino kuna na sikisi donc sikisi ekoki koya ekangi ke ata bazaki barésident 70 bakokanga ke home wana après bino operde soki mpo okebi mpe te bafundi bino mpe bato baprison bake prison donc sikisi ezalaka bongo mpona bato bayebi te mpona lingala nayebi kombo nango te esengeli kaka nani na expliquer ata kutu ndeko apesi nga bakombo yango me nazo era apesi nga bakombo na tuni eza nini era expliquer nga ngabi sikisi après sikoyo bafundi na nini kuna oyo tozomona clair te awa mama na biso na kera wana vraiment tozomona clair te après compagnie pe yo loba ke problème te bayo sa ndeni bayo kozwa kamera bache na ndako bache kamera na ndako ndeko oyo ayebaka te tala niveau ndeko oyo ayebaka te
ke batiela bango caméra na kati ya ndako. Bino bato bosalaka na ba care home. Ba care home kutu ya po boza ba care ebele, moyo sala buzoba ezate. Ba musuku basala na bango buzoba ko beta be makamsusu mais soki bakangi yo ndeko. Ok, sukela na prison. Ndeko mobali oyo awa na nini abotaka mwana na ye moko abotaka mwana moko na bikolo. Na yepte soki nani azobenganga abota mwana moko na bikolo nani mama ya mwana ngo akimaka na ye atikaka mwana pa tata oyo. Siko tata oyo azaki kobokola mwana ye moko mwana pe asa komaki deja na mwa âge moko boye ya nini moye to tanga ba âge bana batu ezate ya mwana mutu ezate. Après siko yo koma bacheli caméra na kati ndako. Bacheli caméra ndeko pa yebite ya yebika ke ndenge na yanga na nga mikolo nyonso e chanye na ngote ezaka abongo. Tala kindoke mundele. Kote ba kolingelo bulo koyeba te bandeko. Bosala makambo mabete po eza vraiment malamu te. O lingi basala yo te kosala mninga msusu te. Po o linga pe basala yo te amsu ba kosala mpa mama na yo sepela na ngote. Po batu wana baza kwa ozo tala mutu wana. Ozo look after ye, ozo sokola ye, ozo latisa ye, zoe kaka lokwa mama na oso aza na problème otika ete. Donc jamais okosala makambo wana mabe pa mama na bino. Pourquoi okesala ngo epa ya mutu mususu wana ezaka conseil tozo pesa. Ndeko wana pe eyo koma lendi ayena epe musala. Aye musala ayo ozongela makambo na ye oya salaka na koko na ye. Asali makambo na ye ndenga salaka lundi, samedi, lundi ti samedi koki azongela ndako. Oh, bana ya mama oyo baye. Bana mama oyo baye kotala mama oyo. Baye kotala mama batali na kamera bamoni makambo oyo papa wana asalaka mama na bango. Baye omona makambo oyo papa oyo asalaka mama na bango. Botala bandeko. Baye komona makambo oyo papa oyo asalaka mama na bango. Batini yango na nani na sikisi baye kotina yango na compagnie. Eyo sengake baye kobenga ndeko oyo akende batindeli ye lettre. Lettre koye kuna il faut akende ko nini. Akei na musala babenge na musala o yaka na musala rendez-vous. Oya na musala na nini kota compagnie yepe asimi nzela makolo mibale akei. Kote bakena okangela ye kuna. Akei kofana ka fani boye bazotuna ye ba question pona mama na zo répondre ba oh nini boye boye donc ezana makamsusa ye bana eti nini boye boye batuni azo répondre oh yo sala boye mnoko makase ko babimisela ye nini bachele na TV wana tali nyonso banani banilitisuka nenga salaka mama ya batu na ndako ya mama wana ya koko wana ndenga salaka ye ba video bandana lundi ti samedi ndenga bimaka na koko wa batu azalaka neloko osala te. A partir wana bakangaka ye, bakangi akoti prison, akotaka prison, asalaka bane ebele na prison, asali akoti prison, asilisi prison, babotola ye passeport, babotoli ye makambo nyonso tu, babotola ye everything, bakotisa ye na avion. Baseri wana bakotisa ye na avion. Bandeko na ye balobi akenda bakenda kozwa ye na aéroport bakenda kozwa ye na aéroport ko na lipapa. Bakotisa ye na avion ni elamba na valise ni eloko ni valise. Donc kaka elamba oyo awutaka nango na prison wana bilambo balataka na prison. Bilambo balataka na prison wana na lipapa. Inde bakotisa ye na avion. Bango bakenda kozwa ye na aéroport na elamba wana. Bazwi elikamu nini? Oyo uti poto kiti boye elikamu nini boye? Ote na koyebisa bino. Oyo uti poto boye nini? En tout cas, vraiment bandeko bana bazo déranger moi été. Bakitisa ye kaka bongo na aéroport. Bango pe bazo ndeko na bango bakei. Bakomi na ndako likamu nini? Abetela bango masolo boye o talelo ke salamelanga boye sko mwana wana oyo azalaka na ye mwana na ye wana oyo
mama na bango sundola ye na ye bazwa mwana wana bamema ye mwana wana atikala na poto awa ti lelo atikala komona mwana te atikala koyeba mwana te ayebi mwana te eloko te mwana ngo pa bengaka ye te bato ya social bazwa mwana bata social bandeko bayebi mwana te eloko moko te aya ni na foto ya mwana ni eloko bayebi ata elongi ya mwana te donc eloko epesa famille opasi bayebi so ezalaka bayebaka ata mwana wana ingaki ezala bien ndeko na biso yaka beteli bango lisolo bango babi papa vraiment bandeko tina bambonga bien osombi pe lopango osombi makambo nyonso ozosala nini bien eloko nini etindaki osala boye musa yo omonaki basi te omonaki basi te tellement famille na ye etelemelaka ye pena makambo asalaka mpo ndenge aza bongo moya azonga lisusu eza te mpo eloko asalaki vraiment ya mabe babotola ye passeport babotola ye nyonso bazongisa ye kini kaka boye makolo na makolo bazongisa ye kini ni bilamba ni eloko kaka elamba auta nango na prison na lipapa azonga tellement famille bamenasaka ye osali boye mpo na nini ale ndeko akokaka pression wana te amibomaka akoka pression te amibomi donc ere amibomi epesa famille pasi mwana bango babandaki kotyela motema bazanga mwana bango kaka boye likola nzela poto mwana abota awa mwana bayebi te soki bazaka ata bayebi mwana me mwana bayebi te oyo abota awa bakolandela ye ndenge nini ape mwana soki ake na social bakopesa nyonso to aza nango mposa surtout kuta kene na age ezaki epusani me soki ake na age ya mokie omona mwana wapi omona ye wapi yango famille oyo bamonaki bandeko nanga bazosala kuna bapesaki bango lisolo oyo tellement batuni a chaîne na bino babetaka mpe maso donc bapesi lisolo tobeta vraiment toteya bandeko oyo vraiment bosalaka makambo oyo botika mpo eza vraiment pasi eza pasi tala famille oyo yo koperdre tata mobimba papa oyo azalaki na vie na ye ya bien azosala mosala na ye bien bazopesa ye mbongo ya bien azozwa mbongo ya bien mpo ti moto akomi na niveau asomba lopango seka aza kozwa vraiment mbongo ya bien mais aye obebisa mosala na ye na nsima ye osala nini aye omata aye okende prison ekumbi ye bazongisi ye na Congo kuna akoki te amibomi tala vraiment eza vraiment pasi bandeko eza vraiment pasi lisolo oyo eteya yo ndeko eteya nga eteya mutu nyonso tu toyekola kosala bolamu na bato totikaka kosala mabe eza nango na lifuti te mabe suka eufuto kaka mabe tala ndeko na biso makambo asalaki ye moso banokanisa soki nini me ememi ye na prison suka ezongisi ye na Congo suka esali ye ni ebomi ye eza vraiment pasi na mwana na poto koto bayebaka te mwana kenda wapi abunga kenda bisika nini bayebi te donc eza vraiment pasi bandeko eza vraiment pasi nga na camarade nanga mokolo ezali oyo akosepela mpo asi abete ayebisanga deja ke mama mokolo oza apres nga moko ye moko akoleka vraiment na émission tosala émission biso mibale vraiment tomeka kosolola ameka kotalisa bandeko nga naza na camarade nanga moko ya congolaise camarade nanga ya congolaise aya na poto mwana mokie na papa na bango ayaka na poto mwana mokie na papa na bango na mama na bango papa na bango ayaka liboso donc soki nzambe asungi ye moko nazopesa bino kaka mpo mwa lisolo ngo zoki ndenge moko na ndeko na biso soki nzambe asungi vraiment balongoli biso na baconfinement oyo makambo nyonso tu ezongi normal tokoya kosala émission na bino abetela bino vi na ye mobimba en tout cas vraiment bamama oyo bakokaka pasi te bokoyoka pasi
jour wana bo simbaka ba tissu camarade na nga ya congolaise na Londres ya congolaise aya na poto mwana muke na mama na bango bébé na mama balanda papa na bango soki eloko nini esalama po babetela ye mpe kaka lisolo ayebi na ye fami ya tata na ye te ayebi fami ya mama ya bango te aya na poto bébé na mama na bango papa na bango aboma mama na bango eloko wana akoka koexplike aboma mama na bango ye moko papa na bango abenga mbila ayakanga ye bamema ye prison ti lelo camarade na nga anaki bo bébé wana ye azalaka bébé bazwa ye bapesa ye social na social mutabokola ye na jamaïcaine mutabokola ye mama ya jamaïcaine namona mama wana me aza mama moko très bien donc tellement peu de kala namona mama na kala me na solo ana camarade na ngai mutabokole jamaïcaine mwana na camarade na nga wana na âge ya bo bébé atikala omona tata na ye te ayokaka asango ke papa bomaka mama papa ke na prison ye bazwaka ye bapesaka ye pa mama wana abokola ye me abokwami ndenge nini omona ke mwana na âge déjà ya 14 ans camarade na nga na âge ya 14 ans déjà zwaka na âge ya 14 ans déjà zemi na 15 ans boti lelo gloire a Dieu mwana ngo oyo abota donc so otali bango vraiment otali obi lipasa na ye vraiment mobimba tozosouhaite yango te ke soki nini te makambo eyaka na vie tokoki kojuge nga na jugeaka te nazaka bien na ye napesaki mpo eloko wana esala donc etroubla ye mutu vraiment ebebisa ye mutu mpo na ye monaka mibali nyonso mpo ayebi fami ya mama te ayebi fami ya papa te ayebi te papa ngo na prison kote bamema ye akufa papa ngo na prison bazongisa ye na Afrique papa ngo na prison akenda wapi mpo donc moye bayebisa ye histoire ya papa na bango eza te mpo papa na atakuta aza na bomoi aza na droit ya komona mwana wana te napesi mbo bambote ebele mpo nayebi ka otalanga bambote ebele bisika azali tozozelaka akonfirme sila akoya kobeta lisolo na ye na Kelly Joyce ekolelisa bamama ebele awa tala nanu makambo ya boye bandeko vraiment tobongola mitema totika kosala mabe balobi olingi basala yo te kosala moninga te olingi moninga sala yo te yo mpe kosala ye te donc totika mabe tobongola mitema yesu azozonga kala te bandeko nanga nauti kotala na tongo soki loterie soki bakobeta loterie soki ya 666 tozomona mpe basapato ya ba 666 ebimi ezobombama lisu te bandeko nanga eloko abombama eza lisu te nyonso esi ebimi na poasa tobongola mitema yesu azozonga kala te totika distraction likambo omoni kozosala mabe ozosala ya mabe tika senga nzambe bolimisi papa ya musu na bana kosala na miyebaki te siko nde nayebi nzambe aza capable ya olimbisa mutu kuta abomi lelo me abongoli motema pena na ndenge ya sola mipesi pa nzambe olimbisa ye mpo na nini yo te mpo nzambe aza papa ya mawa alimbisaka tozana na moma ya grâce bandeko grâce epesameli biso na moma oyo ya koya na makolo ya Yesu bongo Yesu soka azongi bandeko yo ozozela po Yesu azonga po yo obongo na motema ozana chance te po moma o nde nzambe apesi biso grâce na moma oyo ya kobongo na motema kopesa bomo na biso mobime pa ya nzambe pourquoi tokangami na mabe ndeko asali aki kotonga nga mpe na oketonga ye na ndenga mabe non surtout biso mikolo na ba YouTube ekomi kaka kopalola batu tokomi kaka kofungola YouTube mpona kofingana mpona kosala ba buzz donc yo fongoli no kaka YouTube na yo
soko yoki ka likambo ya ndeko wana kuna azofinga ndeko wana yo pe oyembala moko osaleli émission nini olobe apoche koma nzambe na monoko kei non bandeko totika oyo basali boye te biso balobi biso toza ya nzambe il faut bayeba biso na bambuma na misala na biso yosko musala na yo osalaka eza nini eske musala na yo osalaka soki mutu atali yo eza po abongola motema obe asalaka kaka mabe eza bandeko mosusu balingaka nga na obongwana te mpo mutu wana kuta asambelaka ye kuta aza bien te bongo sikoyo nga na obongwana po ani yesu akoya jamai koyebisa yesu anga na bongwanaki te mpo ndeko na ngai na mopanzi azalaki kuna ya banda ye kosala mabe no tika ya sala mabe yo bongwana vraiment lisolo oyo ete ya biso surtout biso ba oyo tozo banga nzambe biso ba oyo tosalela nzambe ete ya biso vraiment tolonga na mabe po ekomemela biso eloko moko te ekobakisela biso kutu mabe koleka ete ya bandeko oyo basalaka na care home eza na bato mosusu baviolaka te me babetaka bokeba namoni ndeko moko batie na kati ya YouTube namoni pe ba YouTubers mosusu batiaki natiaki ku commentaire na nini moko na YouTube moko nayebi te soki kombo nango nini me na Facebook epanzanaki partout ndeko moko atiaki video boye koko moko abwakeli ye soki soki azalaki na cuisine azosala soki kosokola soki bandunda soki nini nayebi pe te koko wana abwakeli ye soki bandeko bazofinga koko wana aza raciste non aza raciste te eza maladi babengi yango maladi ya dementia na lingala eza liboma omoni bata maboma tomonaka na kini kuna o mutu na maboma na full te po ani bino na poto bomonaka bata maboma na banzela te po bata maboma nyonso na banzela bamemaka bango na care home bata maboma nyonso oyo bazalaka babela maboma bazalaka na bandako na bango bazwila bango bakerwa koko wana oyo abwakelaki mwasi wana soki po mwasi yango nandimi te aza congolaise po nandimi te na nde natalaki nakozala Nigeria o bien akozala Sierra Leone bien Ghana aza nani te komwana oyo alingi mama bango asala video te bato mosusu batie bacommentaire o baraciste mindele baraciste tala ndenge baosala biso azobwakela ye soki na cuisine no ndako wana o mwana mwasi wana azalaki na kati eza ndako ya koko wana koko wana aza na maladi ya dementia eza liboma moko bazaka yango namoni batiaki na video ya liboso ye fi yango apostine na video ya liboso koko wana abwakeli ye soki na cuisine video ya mibala yo poste ye koko wana fi yango azobina na koko wana bazomela masanga azobina omoni nde bazalaka moko mutu na bango ezaka normal moko mutu na bango ezaka bien te po baza na bakisi bamelaka so okende hôpital omonaki mutu na mutu aza na kisi na ye oyo amelaka po soki mo bazalaka soki babandi koganga il faut pesa bango kisi po edoze bango moko soki onini soki nini po bamosusu bazalaka pena donc atomboki akata bilamba fo bopesa ye kisi po akita omonaka te soki okende hôpital eza na bakote mosusu omonaki oke okutika bakoko na bakoko kaka bato basalaka na hôpital bayebi eloko na oloba baza kuna bata maboma na care home bazali oyo balingaka okende na care home te na bandako na bango baza donc fille wana kutu oyo apostaki video wana aza na risque po soki sikuse moni ye bakokanga ye mabe po avant publier mutu fozwa consent na ye donc koko wana aza mutu liboma jamais akopesa consent ke filme ngai oposte nga na social media video nga oposte nga na Facebook ye sikoyo tellement nayebi te soki mosala nga bandi sika soki nini ale azwi mbala moko koko wana azobwakela ye so yakangi azwi foto atie bakokanga ndeko okende poza libela eza lokola docteur ozotraite mutu waza na sida
okobeta lisolo jamais. Na koza na traité ndeko na nga baza na sida. Jamais na traité mutu moko boye aza na sida na yebisa ndeko na nga moni mutu wana na pesa ki ekutikisa sida oko kangama. Okepe poza libela. Jamais. Jamais okoki ko panza eloko ya mutu kaka boye o mutu ozwi kaka boye opublie o abwakelinga soyi okokangama. Mosusu mpe basi bakangi oyeba te mpo eloko asali ezalaka te ngango nasekaki ya bato bazoloba nini na donc ndeko na nga moko ayembaka mpe apostaki yango nayebisi koposta biloko ya boye te mpo bakolandela na yo mpe moto poste yango mpo mikolo Facebook ezosakana te donc moto akoluka kaka azwi nini kombo na yo kaka wana soki eza ya solo abeti yango adresse no mpe ebimi mbala moko bayo bimelo na ndako donc eza mpasi. Bandeko tosalaka na bakere home, bandeko tosalaka na hôpital, bandeko tosalaka na ba ponga pe na oloba naza mutu ya healthcare. Naza mutu ya health. Ba docteur, ba nurse, ba midwife, ba carer. Boye ba musala na bino bien. Bo sala musala na bino bien po ozwilaka ngo training. Pourquoi? Ezana musala mususu banda basalisa ya interview ti asalaka 25 ans na musala bakotika la kosalisa interview te mais bato baza ba docteur ba nurse banane basalaka ba bufo bosalaka ba training po ani oyeba ke loko boko sala o sala ngote donc toza lokola bato nyonso te ke oyo bimise loko mutu kaka boye te o ke sala loko moko boye o basalaka te yo sali non po eloko muki ko sala ko kangisa yo ke pe prison ya libela. Tala ndeko na kota ayoko mibimisa ake prison ake Congo kuna ke okufa mena msana naza sur abane kuza training fala yeba eloko ni na kosala eloko ni na kosala te mena yebite pourquoi sala ki boye malgré aza sur na bon moite wana nzambe kaka mta décida ki azwaye mais vraiment lisolo oyo totei vraiment pesa baninga nyonso baksa implice na mabota na bandeko na nga moko pe o nazobeta lisolo vraiment ete ya biso totika osala makambo na oyebe loko to ngo sala kaka o kanisi ba okanga ote ataku tuzo ko sali bakanga ote menzambe likola zo mona o toko bata mamuta mukilime toko bata manzambe te oko sala eloko na bomba mampona ser kelia mona ngate menzamba zo mona yo po epa ya nzambe to bomba manaka na biso te ya pa nzambe to za poelele to bomba makate. Donc avant na yo banga mtamukili banga no nzambe obangi no nzambe ebike loko no sala eza mabe eza lisumu libosa nzambe ko sala yango te. Vraiment merci na bino nyonso tu ba obolanda ki biso merci na ba obozo benga biso ke o pona ba live ndeko bandeko na ngana kozongela ba live naza sur kala mingi te na chaîne na biso ya Kese Mutoto toko sala émission na biso o ezali promotion ya Bastar. Promotion ya Bastar na Kelly Joyce TV na Kese Mutoto pardon kalate to sala promotion ya Bastar na Kese Mutoto bokene ko s'abonner kuna naza sur mois prochain bokozwa promotion ya bandeko na bino ba artiste boye baba sala kanini bo découvrir pe ba talent o nzamba tena kati ya bandeko na biso oyo bazo travailler partout na mokili mobimba. Donc ezala vraiment bien bandeko bo soutenir bandeko na biso bokene ko s'abonner toko sala émission wana bandeko vraiment nazo yebisa bino déjà bo zala déjà prêt ya ko s'abonner na ba chaîne na bango bo soutenir bango na ba prière vraiment boke ko s'abonner na Kese Mutoto TV kuna nde bokozo ba bloke ebele ezo ya sika vraiment nzambe apa promotion ya Bastar ezo ya na Kese Mutoto TV bokene ko s'abonner na Kese Mutoto TV kalate tozo ya Bastar ya minene to découvrir ba talent o nzambe achena kati ya bandeko na biso ya basi pe mibali bokene ko s'abonner na Kese Mutoto TV. Kese Mutoto TV bokozwa ebele oyo nzambe abombeli biso to soutenir bandeko na biso na ba prière to soutenir bango ya ko s'abonner na ba chaîne na bango kala mingi te mois prochain tozozwa ngona Kese Mutoto TV bobo sana te bokene ko s'abonner na Kelly Joyce TV
nzambe vraiment akozanga kopambola bino te nzambe apambola bino ebele bino ba obo saboni na Kelly Joyce TV fe bo saboni na Kiese Mutoto ba merci ya trop hein na lela bino trop merci notre chaîne YouTube Kelly Joyce. Waouh. Chaîne wana ya koloba très. Salut, c'est votre journaliste Eliane Mutoto, je vous aime beaucoup. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kelly Joyce. Waouh, je vous aime. Salut, c'est votre journaliste Eliane Mutoto, je vous aime beaucoup. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kelly Joyce. Waouh, je vous aime. Solo bakoyeba yo